mpe kozwa mokano ke bakokanga Sarkozy baya kosambisa ye na Congo. Hein? Boyebisa ngai. Est-ce que c'est possible? C'est que tout ça liberté. Même citoyen moko français que abomaki olé to guinéen na France et que to seng extradition na ye aya awa to sambisa ye gouvernement ba mboka wane kondima bao batekaki bana l'arche des Zoé bateki bana ba français bateki penza bana ya bato mwindo esclavage bake na bango président tchadien akangi bango Sarkozy alobi degré ou de force na kokende kozwa bango et pour que intimider à déclencher à faire déclencher d'abord guerre na Tchad ningisi président tchadien qui finalement négociation Sarkozy a zwa batu ya arche des Zoé libre ou enchaîné to yebite bazan en France lelo pomoni yango siko wapi Afrique libre hein toloba te siko religion chrétienne et la religion islamique où est ça la guerre sainte et ça la djihad pour protéger ma belle et ça ça la nini en Afrique wapi protection la souveraineté où est besoin et je là li sabatu pongi kuna na ngambo ya Brazzaville na RDC batu bazali kolala bazo comprendre te alors que la religion ezali ko assurer souveraineté ya bato intégrité jihad na guerre sainte et ça le makawa te mais mindele basala kango pa na bango est-ce que awa abusé bazate mais bazali religion islamique na Congo Brazzaville ezate mais ezali fou mais pona nini ko sala jihad te na makambo eza religion ya bango te voilà religion ya jihad mais boya na jihad pona nini religion chrétienne na Congo en face et que ça la guerre sainte pour protéger le président de la République. Donc religion ya esclavagiste. Voilà. Et bon religion fumo ni bakoki ko salela. Ce qui religion africaine. Hein? Buta mbwila ndenge tozabu. Religion ya zengamam. Wana ya fumu. Ce qui ezalaki kaka religion africaine bien considérée. Papa ndengaka Sarkozy nekaka France ameki kaka bongo. Liboso loko alingaka vivre nanu kaka nanu réplique na média que meka kaka totala côté boko côté. Mais avec quel croyant, avec quel fidèle, avec quel type d'homme? Est-ce qu'avec le chrétien, bandiko ya Brazza, bandiko ya Guinée, bandiko ya Gabon, est-ce que c'est avec les musulmans et les chrétiens de beaucoup libérés? Ceux qui pona kotomboka contre ba dirigeant na bango, baza premier. Mais pas qu'on côté mais la France té. On a qu'on ridiculiser, qu'on minimiser. Bandeko balandi to comme na suka ya émission na biso, on nous a raconté au Congo Brazza non, les Français sont contre les Congolais d'en face parce que baza contre Pascal Lissouba, tout ça. Bon, on vous aurait imposé Moutouana au Bolobi qui va imposer bino melelo aye. Tout le monde n'a mis son abisso la reconstruction. Ce qu'on va comme contre Ponani. Ba comme contre président Denis, son excellence Denis Sassou Nguesso Ponani les mêmes Français. Vous voyez parce que intérêt na bango ezali sous na katité, il a commencé la reconstruction de son pays mais avec quelle religion? Chef de l'État africain. Okotonga mboka nayo avec quelle religion? Parce que ndenge ezali awa est-ce que les Congolais vont comprendre que Mindele est contre Bango? Nous sommes vraiment dans cette émission. La création des États-Unis d'Afrique, nous allons comprendre grâce à Nabino Ndenge Botange Libiso Awa, article 217. Les politiciens en Boka-Nabiso, balobaki que Awa AMP a planifié côté Kamboka, Nzoka. Selon la mauvaise interprétation de Bango. Selon la mauvaise interprétation. Article 1 pour favoriser cohabitation, création des États-Unis d'Afrique. Oui. Donc ils allaient passer. Et nous sommes libérés parce que l'éducation estalité. Parce que spiritualité, exact. Système éducatif, programme de l'enseignement de la Belgique. Dengue bomoni, mfumu comme na suka émission na biso, bon conclure. Matondo mingi. Na ebite et ça là qui est belé passe
pona ndenge Afrique ezali konyokoma na bayewana bokamata décision mbala moko to bundela boyindo na biso toyebi pe ba mosusu bazali assoiffé de pouvoir bao bazana lokoso ya mbongo na ba intérêt égoïste bamoni yango mabe pona bango il fallait basakanela kaka ba dirigeants africains il fallait kaka biso population to continuer kolia bisuka dendon to continuer kolata ba sous-vêtements ya mindele basi balati bango ba continuer ko rouler na mituka ya talo batonga bandako lokola mayebo biso tozala lokola ba spectateur totalaka bango bango ba acteur na bayewane sepelisi bango te kastoye bisi bango boye ate sepelisi yo te sala makasi okota na chambre pour comprendre message parce que bino wana bato ya bongo lobby nazoyebisa bino kombo na ngangu sukia muzala panda na ngola nalobanga boko silika 10 fois boko bomanga mbala moko lobby kanda ya tata keli likolo na se kolo bana wana population oyo kaka bozali konyokola to ezali konyokoma tango akotomboka érosion eza libulu muta timolité kake eza moto muta pélicité et inondation ezali mai moto asobité bato ya koyoka ezala na bino mpona koyoka mabele yango héritage tata tikelaki biso kota na chambre esenga na tata keli koona se alakisa bino eloko nini tosengeli bongo kosala mpo ete boyindo na biso ekoka kobika matondo kingambi nkusilo sako elakanza komba matondo mfungu bandeko tokomi na suka na émission na biso c'est sans commentaire oyo makamonga nazali komona awa esalinga pasi komona tout le temps que j'ai passé à l'université donc bakosangai nazali bongo mumbu ya mundele programme ya ba belge ba créer biso mindele ndombe heureusement pona ngai na zwi lobi comme pona bino bandeko balandi bo réfléchir makambo ya papa oyo ezali ko dépasser tout entendement yo ankama ngepeme na kamala bilo kina bungeli wokote yali mola moza motaki na kambala kendo yo ankana kambe mwazeli mezale nkangeli yo mbonka ilanga iboli ya limpa yo ankana wakanko kongo bilanko konga bedila nkoko makoko nkoko ngalima nkoko selembao bankana wanka ilunga mbidi ilunga kala la mutombo mukulu bankana wanka ko lueji bankana wanka mwante yambe nkoko msiri yo ankana wanka mbuta macho mfumu kibangu yo ankana wanka nkusu kia muzala panda na ngola liyebo maina bomo nsongi ya nzila suka bakoko bandi kobota la mutu wana malamu est-ce que niveau d'étude na ezali nini na ibisi bino ke azali formé na université ya Bokoko utie tembe numéro yango na se okozwa ba précision botika la malamu de diffusion ya émission na biso na ngonga ya midi na mokolo mwa lomingo boboto mboka bino ciao. Moino azala pasiengo, azakoni ma pasinetengo, oyo pasiengo. Sudio mekikolo bango, ma pasteur babiniengo, balobeko mama na biblengo, yezela kakaengo. Kino mokolo esa koya yengo Pati ya maindo ebanda utakala oyo nde pati ya mamo Pati ya maindo eumeli pe mingi oyo nde pati ya mamo Maladi epai yo mama Ngala pe epai na bopita lelo mabe mete koma kowele la mama otana ba morke batandingo twa baindo mama lokola Thompson lokola makaya buye